Voilà, merci Nabandero tout bozolanda Jerry Kobetox DC7 de la presse, votre humble serviteur. Merci beaucoup Nebo Ponanga, merci Nebo continuera toujours qu'on s'abonner na chaîne Nabino Feza TV RDC na Sabino à chaque fois. Bo s'abonnaka, bo kotaka talaka l'air est grave. L'air est grave na musique, l'air est grave na polémique à chronifoati na ba chronifoati, l'air est grave na politique. Donc, Jerry Kobetox azana pona ko pesa bino kaka basango. Jerry Kobetox azana kaka pona ko sepelisa kabino, bo s'abonner mbala moko na moni mama Bella Dinganga talaka rayoma social na pesio bambote belé. Jerry Kobetox lelo na yé talaka na bandal. Vraiment, eza le roi système à tige, to telema na mo pandisango moko. Fille moko na internet obino boyeba. Pe boyeba ka pe asa ila kabino ba vidéo lelo azana méchant mabe alobi ko panza ba vérité ko loba sur ba chronifoati et puis na ba problème oyo comme lelo ba ndona biso théâtre baza menacé na bana poto na bana kin comédien zo moi cité ko comédien fidèle lelo to sola na ye to sa ne analyse wana sauf ka ki alobi azana ranking ya mutu photo kotisa ye poto sola na ye to panza na ye nteke. Merci beaucoup na ba bana membre tout. Bon, continuez à s'abonner. Il s'agit bel et bien de Clarisse Plasma. Moi, si y a Pembe, Oyo, Bolandakaye, na chaîne naye, Motega na système, Motega na système, Plasma boni. Hito connaît lengi, Tara Yesu Christ na ngambu na biso kwa. Masole za toujours. Oh, yo po sambelara. Makasi. Mais babi bino ba internet bo sambelara te, bo kendaka pa matchi bola, bo kendaka pa masokola ngai, opo mo bala poto a craquer yo, amemona poto. Nanu rudu na ke sokola ngati na botama dane lo na ngamo kwa nzoto na okay pa batona pa ke dimne ngaponi nga vraiment Yesu Christ nzambe ende grand prêtre ya masolo. Voilà, Yesu Christ nzambe Clarisse Plasma Moussa les okene ndenge nini lelo to banana na entrée de jeune na bi ko za na méchant lelo ba tout molio pa ya ndeko na biso mo ya mwasi ya poto na ya mobali mais to lo bananu rando ezokende entre ba chroniqueur na ba chroniqueuse yo za na ngamu nini yo pe lelo za ba charge ou ben ndenge nini. Nana ba charge te Jerry Kobetox na respect belenga azalonga na ko soutenir buzo donc na ko ba te ke na soutenir buzo batondeni na ko ba ke nga na minute boye conseil opesa mutu et ça la raté l'internet parce que nga lo bango internet et église te bien bien to lo baka voilà pasteur soko côté en ligne les apoter ya ba fidèle na yo mais soko moni penda ke Gloire Olangi alors ça direct c'est que azo zongi sa réponse et pas mutu moko boye afinga ki bon ce que tant ba fingi yo Jerry Kobetox so yo lo ba ke yo alléluia amen te internet des églises te to ça va passer mais to ça va fidèle to sambela ka to ba croyant en Christ na te so ba lo ba bongo so na lo ba bongo te bo tsenga comme nini réponse na commentaire na se wala et ça la nga bien pour na corriger pour me d'accord kazala raté donc so ko finginga na internet na ko finga na internet so ko finga na radio top Congo nde na ko finga na radio top Congo wana banda mono tendo so finga mais so ko finginga na internet ato finga na commentaire vidéo en tout cas na ko finga yo oui boyo finga kapinga mado kana nga bota nga ibo bota mamuluba ya pembe o ka sentiment zo seka matama ekota avantage à tentira nzoto yo fingi mama na nga na ketika tamsu yo asa ya mabiata ya nga ya bien mupende propre mabiata te ya maputa salité te so na rotika yo poani sike fonga pena la kisake ndengo finga nga eza bien nga pe fona finga yo siko ndengo zo ba ndenge yo ba finga ki yo po finga lelo leti toki moi elo moi za yo posa na moi concert ko pesa lelo ba na poto bazo benga nga concert na nga Gloire Olangi ndeko na ye Malika sala ki télé réalité malobi abongisa pa na bango eza bien te batu na oki batu pe ba déplorer nango babi comment ko lo ba na ndeko ne moi si bongo est-ce que pa na pozo appuyer lo bongo appuyer Gloria Makasi oh oui Gloire Olangi l'américaine na appuyer yo po anini po yenda bandaki tanga bandaka eba eteke shebango za mbilinga tango zo finga mwana so che mutu musapi boyo omoni ozo zonga pe ezongela ngati donc yenda bandaki Gloria zongi si comme ba Gloria za ba Gloria to kenda tout ça dans part des choses yo le biké ala bi la Gloria uduni pour la libre marambaronté
Non, Gloria n'est à répondre à l'objet pas la bango zambilinga mbili. C'est que si Gloria comme il en répondre bon c'est que ça na makamoko le baki ya mabe o eleze Gloria. Et tie Gloria bien té et on Gloria pe azongiseli e comme bongo to mona ba publier ba kaleso mutu mo ba ke ba kange photo. Et mutu na on ne ba ce qui ba nini ba charge na ba fana na mwanda kwa boye. Et nde bazongisa ka boye pour anini pour on luki makamo. So ko fana no ndako no manzanza. To fana na mo studio na yo. So ko luki no makamo. Est-ce que studio no ba ba ko na Facebook? Lelo baninga bazopona baka yoza na kanini yoza ka Myriam Mokonzi. Ah ma mimi vraiment ma mimi moi c'est libala hein ta yo kenda libala tongo kenda poto mo ya bien quoi hein poto mo ya bien c'est une femme respectueuse ala okota buzo ba na te Karine Mokonzi mutu ayana Myriam Mokonzi abilo ya Myriam ya na nga tout ça même oyango mo biso to continuer ko respecter ya mimi ti lelo Ils ont respecté Tilelo. On a respecté ma on a respecté Karine Mokonzi. Ah non, n'est pas là. Peut-être que nous avons une classe scolaire. Est-ce qu'on a respecté nos poignées? C'est une femme comme moi, ça m'a belle le quoi. On a respecté. On a respecté na nini. Azan exemplaire, tu n'as respecté par rapport à quoi? Ok, ba charge ne bazali tango lo bako bako. Ma charge ne maro. Na komoni ba na nga ma internet sur fingi na internet. Na ko luka na ndenga mukito. Bimino na ndenga mukito. Ba lobi internet et sur internet maka ma okangisa. Komoni bemba mutu lobi internet okangisa. Te nga na okangisa te me na ko beta. Na ko beta soko zaka na bandali se ko kimi bandali. Po au fond l'accent qui moi bandali na yo nga atanga na mamela sinkini nga. Natangi na mamela sinki natangi na ngoango siko yo ki mwana bandali na otangi na ekoni na bandali voilà wa bandali te so batuni premier bourgmestre tango yo zaki peut-être na 15 ans bourgmestre bandali zaki kombole nani oyeba te aza mwa bandali te alors soko ya bandali ya kane na lobi na Karine Mokonzi soko fongoli ka mbanga anzo bina mo boyebi de quoi je suis capable boyebi to moni pe ndeko moko ba uti ko beta ye par rapport ya ndeko na janvier ba uti ko beta ye pa ya ndeko mobali ya ndeko moko ya mwasi yo ba acte wana ozo jija ngondenge nini est-ce que makama ba rando ba internet so e komi pe kaka bokute na nzela bo bundi po mobali na yo abeta nani moninga na chroniqueur mote ke za bien te non janvier ba sala ki bien kasi a juif salaire à makamba ndo sala ça ma bête je comme tout ça va mais zo finga kari ngana fingi yo Jerry et boye et kutu allez moi je suis à pratiquer sport to kuta na moi je na betting apo na makasi obunga te c'est que tant on a finga fona za na makasi okete na dojo na moto ah oyebi si mettre nani comment mettre si mettre oyebi te mettre mikolo fona pratiquer na bâche pona oluka makamba moi ba biso ba place mo soko ko sa di na rotala na ko bambo si fola mabele ko kata la pema donc donc on finga faut za makasi nzo janvier za makasi te problème yango wana etikala siko abiri na ebité abiri ya yo abiri beaucoup ça va bien kasi te papa na expliquer mais si ba olanda ngano ba comprendre très bien abiri etikala abiri ndenga fingi de so neto finga naka soko fingi osimbi ba point moko boye muto ayoki ke ça les passe c'est que mikolo na faut que ni moto na moto obamba na bâche oyebite ekuta lelo wapi faut za maele makasi bon ngane na baso na télé mina kimbondo na zeli 24 to wilerie izo yate moto na lobwe bona ko télé mikolo ko bete ko mi ba beti yo ba tio na video ba bete ba tio na video kango ba photo ba kango ba photo ta niveau et simbate donc alors faut za ramayele tango yebi ko za na kata makambarando ko lingaka te o mata taxi bis ko lingaka to mata ba taxi moko bo soki pe ndenge ni teli moto eza wana longo 3000 francs commission ba moti 24 ndimaka ko dépense ka po okomi mutu mo okomi na sécurité omoni yango c'est le que ça mina de la janvier na sa photo na photo ba linga ngo mingi na tshaka kutu na profil na WhatsApp po zo mona ke eza mutu asali musala na yeba pesi salaire à vrai dire c'est que yo koteli mobala Yvette Kalombo et mobala Yvette ayoki ka pasi po ba finga ki mwasi na yeba zu ba kotisi na ye asali légitime défense ba bongo te et si voilà Clarisse Plasma na pesi baba na membre na ngai baba mbote bele bozola na ngai émission c'est lengi mingi lelo polémique ya makasi Clarisse na bakisa boye mani bana na o ba soutenir Karine wana ya na boy na ngate sana ki boy na bango bana be baza ba ser na bana ba ser bana ser na ser na yo baba yaka so ba age ngana muninga na bango ngana muninga ba ngana mulonga ba mineur na za et ba majeur de baza na ba bo mama na zali donc na za partout
donc ana muninga na bango te on a bi bana wana ba soutenir Karine Mokonzi. Bon problème eza la ngote ba soutenir na bino ye mais mon déborder bongo débordement na bino faut un peu vérifier débordement na bino faut vérifier pour ça mec qui a fini net au fini darling love na ya luke pa bino na 6 bino mo bino mo boye bit nga sala ba jeté yo ebi banda kuna bango na ebi banda kuna bango makasi moko mo mukutu susu musuku na moni auto rejoindre groupe en kala mingi te boye ayebi faut expliquer ba ninga na yo ba kote muso ba buzo ba niveau ya nini nga ta signer na telemi boye nga plasma oyo écran géant à 1000 pouces plus 44 nde makam babi Londres nde yango ezo sala nga ke po na telema bo sikoyo na mko manaka na telema na lobela chroniqueuse mobo moi si lokola nga za bembe na to après buzo ba boye pe moi si nini. Voilà. Alors, tu continues ce qu'on a deuxième sujet na biso o ezo pelisa pe moto lelo bandeko na ba comédien ingratitude. O vandaki na ba semoko boyo zaki na ba souffrance moi c'est bengition na poto o décevoir yeto ki sango comédien mo bo akimi kili ko koma kaka komi mikili mbala moko boye e umeli kutu te ba yambani kana mwasi boye akimi mwasi na yo soki na aéroport soki pe wapi oji ces années classe plan ezaka ke comédien tali na ye donc ba même comédien tali bien ndeko na nga mobali aka komi na aéroport amoni ke mwasi na noti ba photo passeport ba photo to benga ya 4 yuza na oza wana na nini na information wana s'engage que moi ndeza analyse onga na sali kotanga moni mwasi na ndenga hotel ma na ndenge place matemi boy atali pena bi pardon o eza bomba Hiroshima oyo ata famille ba ata pona poto esimba to moni eza bilongo mususu ke lali pour eza non ko na ndenga olala boy faut moi face le koma parce que on a mbala atali ba bi malgré mikili mais momi a faux moko ana face à gaga odon esimba yongo moni ya ka na aéroport wana habite na koma na ndako teke koma alambela nga ba plan moko spécial simango na décevoir ya tika ne kana kini Kobetox est-ce que c'est ça qui yo olingo ndima zaki nga na okima atanga ye na parfait te ce que simbite bonga jona nga sina to mona na biso awa na kin to sala nyonso moyena kimeso ya tebo saka ye po ata neto na itebo so ayindi mona na komona ke eza ko mo eza baguna yo baguna makasi na mbeto baguna donc toloba ti basa poto bazo bengisa bandeko na biso mibali bandeko na biso mibali bazo envier baza la bolingo na bango te seke zaka bazo envier poto bandeko na biso mibali ba envier poto te muto aboya ka poto azate biso so za na poto revamiki nde to ta ba série mikolo to zo mona série ba osana Los Angeles basala ngona mboka moko boye basala ngona mboka moko boye kamiende to za batu te Kobetox to za batu siko ngana zio occasion ya muto bengisa ngana poto siko na boya so na mukomi kuna na mona makambelengi te na lukinzela langa est-ce que ça mabe on dit que et baby selipe bandeko mususu shida lelo bazo ba publier ba lancer avis de recherche et ça la bien avis de recherche nini ya relancer tango ya lipo bango monde ba balinga mibali tango ya linga ki mwa mobali wana ayebisa atunaki bato atunaki public ke na so linga na linga bongo basi apoto ka bango mtu balinga ba comédie pe balinga te mi ebele bango monde balinga linga mamo konzinga te bon sur 100% 95% bango nde balinga mibali to yebiti ngana sa kata masolo ngona yebi masolo ndeza e mo masolo yebi so na mona ko ngai photo na garçon mo be garçon na za bien aza kitoko alengi obi nini kasi tianga pourcentage nanga na chona merne bokopere ezaka bongo ngana yebi lo moi ça poto omoni oyo isoko ko finga na commentaire mto oyo tsama bono passe na commentaire téléphone so na ordinateur no tani ngati ngalo bi vérité bango moko bende babalinga mibali siko tango yo lingi mobali yo komi lokola mobali ya komi lokola mwasi faut tindele mbongo en plus ndenga naza papa mokonzi nde aza wana ye akoma ofana ne na London siko faut tokoma esika moko seke ye nde fa longola na kine akomisa na London makasi plus 44 mariage mariage était carré mon mariage c'est un scénario na oti obosani comment le bango ça scénario na ngai ba on la tapé au bala makambo bon ça va kasi tamsu ba doka sanga na o se méfier ngo moni mubali wana ya Hollande wana to boyana na zo na kini boyana na boyi na ngai kasi te na boyi na ngai po famille na ye ba sa ba complexé na lata moi basket na ngai bien boye o mwana ba mutu ayaki nango ba bosani ke na ngana mutu ya bato
na mutu ya batu na batu na belé ndeto wana juillet boye ndeto koma août awa bazo continuer ko yaka lelo kutu na oto benda mo ba plan mo bebisu na tio mo rouge lèvre na nga bien na mbebo banda na check on a dit ezolongwa te yo le biga ke ndeko no muta yaki na mema moi sac na nga malonga betam tsa ngo sac a darling love ngena yibe ngo cheye ya ko mona bonga le biga ka ndeko na bango tam su masa na nga Charlotte Mavinga na ndenga Suisse na Genève a quoi c'est bon tam su masa na nga o nani comment ça qui m'a bonné ni Solange Solange ba peledi alingana boke sukombone musu swala nani kiminga moi c'est Juju Aina Solange Aina Lukoki autrement dit pas peledi mon thème Juju Aina c'est mec qui a Solange Aina moi nanga Solange Aina na kata Genève moi si nzambe donc moi si donc maman munga donc bangonde basa bongo Solange kamite a ça richesse na Kishasa Solange aya kate sora sali conteneur te siko nenga na coopérana Solange Lukoki bien bongo tango Solange a kita bien dara muto tonga ndako 7 août na omiki siko aroyela nga saki ya ndeni po yemo alata toujours original famille wana kabwani yanga to kabwani so pona bona nga ambisi mwana banga sa mbongo manga na poto ti jikel basando lela banzana kisi zaki ye na lobi nga fete na sana nga kumete na boyi na ngana ningi na nga internet yo peneza internet nde makambu internet makambu na boya na nga mobali wana na boya na nga ba famille peut-être oye ba hotela ba ye ba botam susi ya kosa bango te to za ba problème te to boya na pe na zonga mobali na Londres na zonga mobali na Londres commune bokenda bo sala mariage na ko na zela ya na novembre to ko sa une année to ça procédure à divorce soka ye te tali procédure à divorce au sud d'elle na zuite mais na zongeli mobali na ngai oya depuis 2014 oyo yebi oyo ba chroniqueur rebelle pe ba yebi ngana ye JP Welo ya na Olive Welo ok bien na Kairos Welo Génial Welo Philly Welo Patrick Welo. Voilà, merci beaucoup internet les amakambu classe to comment chiter to ki sunde on a bino comédien moko moi ça y est asa ne mariage aboyi na ye aboyi moi ça pour moi ça za banduta makasi moi ça ne banduta mipende le quoi terre ba terrasse za wapi o za to cha terrasse o za kota stade des martyrs wana babe wana on ne ponga bi terrasse ponga bi tala moi si ndute panzana et pende panzana boye minu na mnoko le classement bilima te to cha classement o ibenga to classer le to match de polar Égypte. Non. Internet yo. Moi si wana. Yezo bango tanga comme le Mireille Bolombo. Ndumba munene ya poto. Alinga ako pesa mo mbala batu soka sa maladi ne na nzoto. Alinga ko envoûter mo mbala batu. Na mo bali na wana papi bokwala wana. Bango en tout cas que bosali couple mo ya bien ya ba minu brisé na kata munoko. Mine sala W na minoko. Bokie bana ebisi bini. Babi ça deti nga babi ça na kata buzoba mais pas na muninga na binote boki na muninga na binote en plus hier moi c'est fongoli si chaîne bon chabonné bon internet on a ça en français bon moi ça fingi mutu YouTube en caro vidéo. Voilà, merci beaucoup Francis Chiyo oko sili sango oko bakajite voilà Francis Chiyo ba mote na oluka ko yebana okufa okombata kleboa na zelo la Kishasa so za pe moi so mondo ya Kishasa na mbongo ko defa ki papi bokwala mtaloba ki amu o defi mbongo na ba panza couple ya intérêt okeyo koti ba nyongo osombi ba saki po opesa ba fia théâtre ba mono ko za fia poto ya danger ndongo za bon internet sur esili yem ta sombela kayo ticket ya train yem ta futela kayo po kendaka musala osala ba futa ko $1,300 na cost €1,300 na kosi te yo papi bokwala ozaka taximen ndenge oza bongo musomba na oyo ebimaka ezoko tuta boye na pantalon donc nalingi te pardon na boya na nga makambo kofinga bato na TV bino bato bozongisa donc na boyi en plus nde naloba makambo na nga boye yo anima kwakala na pekisa ko na makambo na kokota makambo na te tingama mbai noko betox nde botingama na boyi na etio tingama kobetox ne botingama nga soko koti makambo na ngai ya mwasi na ebisi yo mupende na eza lokola liboko na ngai awa moi liboko na ngai nde mupende na yo
surtout maneti wana noir ozolata mikolo kwa nia ou ba maquiller tout na moi ça na Londres kuna ndena sokola ye ayoka posa kokufa journaliste notre aluka futa mbongo na futa mbongo finga place babi pardon na boy na kufa na boy na kotambola nzela nini yo na moni oyebi ngate ya mwasi kieba na ona yebisi yo mona buzoba na so ba ko finga ma biso mponga na fingi yo ya mwasi okanga sheni wana na yebisi. Voilà, tokomi na suka conseil nini ozopesa Clarisse Plasma tokomi na suka conseil nini ozopesa na ba kofinga na internet bande komso ba komi kofinga bana oyo abota mwana bakoka oyo abota mwana aveugle abota mwana gizengi conseil nini ozopesa pe bambote na oto komi na suka kobeto si conseil ezate poso ba fingi Aisha yo poko luko finga Victoria donc eko simba te donc so ba fingi yo pe finga mais tant que zo finga faut ko landela ka bien. Avant finga faut ça la vous en abattu non parce que landelo makamba elo pe information ou na source tant que finga et ça peut avec beaucoup de crédibilité ozo compte bilo mo pesa solo e ko vendre c'est dans ndako pendant 3 jours pour pas luka pour ya ko finga conseil exact pour ceux qui ba fingi yo lelo ba fingi yo lobi okuna osuka mutema ba fingi ba innocent ba ko finga na bana yo ko kanga mutema te faut finga kaka boso conseil de repesa sous balingela biso kana ko finga wana internet eze église te soko linga église que n'est pas frère Patrice kuna ya Kimbondo kene ko sambe bino pe ba misusu ba ngembo ya France eza na kuna na nini na olenga lipolski asambela kuna mangembo ya Paris otu obengi ye otuni ye mangembo ya Paris zaka wapi OK ko tipesa makamne pa pasteur soko fingi na internet ba ko finga na internet mama soki papa soko fingi mwana ya mutu ba ko finga pe ya yo donc conseil eza na ngote ba mote na ngeze belé bambote na ngai ya liboso na pesa mbote pa vie na ngai ya kati le vie quasi Chamala wazola nzimbu papa na Gracia na Victoria bambote ne be na kata London mbote na ngai su na vie na ngai Rife Mandiangu po bi Rife aza moko na kata London eza Rife Mandiangu vie na ngai papa responsable o akenda na ba rendez-vous ya bana école babengi papa fo ya neti de lobe ba ko signer ba billet bana ba 6 classe na poto kuna na Londres vie na ngai Rife Mandiangu soka okete merde mtoki donc yo soko lingo comme na niveau ba vie Rife Mandiangu faut tomba Weston faut ça na famille faut ça na adresse na poto loko la na nganda moye okoma loko vie Rife Mandiangu ezate vie na ngai ingénieur Auguste Lunkulu on a bien dans la ya kati Jérémy Dienga Gwemani yo vraiment donc awa quoi yo moko yebi ba mote na susu na bosse le vient dans Fantomas le Bill Gates mangolais les grands Fantomas vient dans Celio ya Pelé ya yo yango wana vraiment so na bosse ni mutu alimbi sangai vient dans Mobutu Bosonga na kati Espagne babi vie na baby saranga mutu mabe na western salaka mambo salaka la ya dada lukoki ya yo yango wana ya dada lukoki ya ba lekebele ba mbote na vraiment bele place oza na Espagne umela ya voilà merci to komi na suka là c'était Clarisse Plasma natiki yo OK boulot ndezala na ke boulot na lukela Victoria salaka rentrée scolaire moi ndezala kaka a contaminer enfin les sala moi bien ta biso da biso ba para et malgré tout ko fingana. Voilà, merci beaucoup. Voilà, ezaki bongo Clarisse Plasma oyo to yambaki une émission talaka tozana mabele ya banda l'Algérie Kobetok ça sala émission libanda yo moto finga rande Clarisse Plasma le bitango zo finga kende pe moi entraînement parce que ce ba fente yo kaka boye au Panzani eza mabe mingi. Alors Algérie Kobetok merci beaucoup na tous les abonnés à Feza TV RDC merci beaucoup na ba petit kini kaka boye on les regarde deux fois donc ma trop ba mona on dirait donc ma trop biso tanto kola ba petit on a parlé bazo fazer mais oya kini bazo déambuler quoi donc merci beaucoup pour continuer à s'abonner na Feza TV RDC pour continuer mama Bella Dinganga président nanga Raphaël Walukonko merci beaucoup tokutania la prochaine mais bitumba ya internet yo eza makambo ba biso ki ba fingi yo pe finga kaka soki ba fingi mona yo pe finga kaka tokosala ko koboni Francis merci na yo, merci na Niki la mère de garçons, Shakira Gouti, Angèle Ameza, ba champagne ebele na Canada na Montréal, ba mbote na yo. BBC Rita depuis Allemagne, merci beaucoup ba mbote na yo et tokutani à la prochaine. Ciao.